Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne, notre m'a dit, dit qui n'a donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de Kinshasa. Gros coucou na babonné sur Kina TV partout dans le monde de Sika Bozali. J'ai dit bienvenue à nos nouveaux abonnés. Sentez-vous à l'aise ici, c'est la famille. On parle de tout sauf rien. Sans oublier mon sponsor officiel. Il y a des Kina TV, mon vieux Benz Benzula, Kimi Makeneshi. Vraiment, nous avons pas pour la vie. Bande Koki, ça c'est un makambuti. Dans le 2021, on a diminué dose à son lit, mais bango, ngaïté, na quartier. Ngaïté bande kuna ngai. Te nazo loba. Ce soit bien que l'autre copine a mon bon naïe. Il y a une fille ici dans le quartier. Mon bal naïe à la kamaso. La foute na kanda kuna bango. Moi on bala batabunda kabandeko. Na mbongo ndenge zalaka na fond ya famille bazalaki na $220. $220. O mobala yebike ezali. Ata mikula ba fete ata moi ça ko dépenser à ko dépenser ata moi ba 50 de ba 30 ndalo bisera ata yo moko. Biso ba manso to sala ba difficilement musala biso moko. Ba o pesa bino musala $500 mais même si vous avez 7 personnes bon kabola combien au futa ndako occuper moi s'occuper bana au bomba moi quelque chose. Bandeko mobala zokanisa ki $220 izali nzokande bilomo boyebi ba quinoa boyebi ba quinoa mvoata kumvoata eloko ezate mais bamona quand même que na lambaki na lataki bana alobi asombika closure ya pamba ya $40 closure ka ya pamba ya $40 asombi na ma bloka mike atindi pe bonne fête pa ya mama kasi yaya balobaka mobala fâché na ndenga kosakana te bakaboli nde bitumba ya kokabola batuna nini botuna ye $220 kaka mikola feti oyo mibale c'est po esi yango makambo yango toza koloba toboyi te bafeti bandeko moto mosusu aza na makoki na ye ya kolesa mwasi na bana basepela moto mosusu aza na bambongo na ye mais yo ntango yo oza nango te ntango yo ozali nango te boye bisangai garantie ya Kinshasa oyo ekoma kaka ba 3 mois alobi ser mois ya décembre déjà na baki balongwa na garantie na minute oyo lelo na ngolo sonde lelo to ale 5 akoza l'oblige ise bango si balongola na garantie po tikala be mois o moko tala ba risque biso basi tozaka nango o risque na yo na mobali na bana bo se retrouver libanda likolo ni likolo ya fête bande quand je vous dis le terrain ma boule habite ekolo supporter méchant na lobet na 2021 na kotika kisoni mais ngai te ngai ya batute bino boyebi ditina TV soki na zui na koyela bino bolobi ni soki ekofi na okende na kendo kwa faire ata ya moi mokuse il fait train bandeko naokende nakende koafe suki ya mwa mikuse mpona molunge to na sala mwa na oya nango bomona soki mpona ngai nange nabetela lilo esusu 4 po basala malamu bandeko ata yo moko na misere ya nango eloko te lem soki ozolanda la champion obaki $220 oui mais mpona moto mosusu c'est toute une fortune abombi yango pendant ba mois. On ne peut pas juste brûler ça pour y. Mon copé, si le mobile a zone bon, je peux le kata moi côté kata liboso anda. Pour mon top et d'ailleurs il passe en bon, à cause si c'est bon, nous sommes tous les kambala moko, les 31 les premiers. Bana balati, oui, au sommet closier, oui, après Sikol, après Toloba, nini, après la vidéo qu'on a surtout, et comme kaka, l'ikama bandekonangai. Tout un problème. Il y a on a vu que na ko yebisa bilo likambo ngai na kutani nango lelo to ale 5 bana ba fallait bazo na classe lelo balobi rentrer nini ba prolonger yango donc oyeba na pete quand ba classe ko sala nini ekobana donc yango wana mobala zo kanisa te moi mbongo eza na compte ya M-Pesa po ba tumi ba lingana ba ba banki te M-Pesa za ba système ya ba mbongo na portable ndenge zalaka mobala zo kanisa na moi tueke nzoka moi c'est fou na la sire moko la bonne ba melaki ata 10 secrets na moi bazana bana mibali moko ya maboko donc 3 enfants tous les 2 enfants ba à l'école primaire mususu ya maboko azana au bébé azana ba inane quelque
na ye na mobali 5. Donc na moins de 3 jours moi ça si bon nyonso mobali a le misère ngana mobali et bon ozata na moyen ko beta moi chita sima toza na bana soki ke lelo bana mwana moka beli tozo souhaiter te botala bagafo basi basalela ka bato okendela msoko kende posa na basi bakourager awa bakourager zawa na kinya okende koza mwasi mosusu oya yebi idéologie à vie oya za afanda ka wana soki ngana lukite to kolia te soki ngana lukite sia bana ba olia te bana ba otanga te ya afandela ka nini afandela ka novelas donc soki etadi abongisi asali misala zoze ya mobile akendaki kop soka ye asala nini apesa mbongo bana balia mobile donc afeki 200 ezali ata mwasa kolia atika ata le fils kata mwa 150 asilisi nyonso po bandeko asilisi nyonso po tous les $220 tous les $220 mobile ye moka bakisaki $30 abiseto utaki kop ba utaki kop moko boye abakisi combien $30 nde salaki $220 $30 wana bakisa le 29 bandeko ezate ke o abosana ki te le 29 décembre le loto zoloba awa le 5 ye moko kolombo abakisi mbongo le 25 le 29 pardon abakisi 30 nde sali totalité $220 le loto zoloba po ba fête to boite mutaba to pe bokoloba pesa ki pe mo mbongo à part on est à la compte mpesa maman moi mbongo ya ba fête ya ngoyo moi ji moi ni ndenge za papa te moi ça dit que te mbongo ezakuna closure alors on $40 à sombili on carte na sombeka closure ya pamba na tile pe ba bonne fête pas ba maman en tout cas moko ozobo ya pe ata ko pesa conseil pour se ko pesa conseil baka ser wana ti ufandika ozotale bité ezaka conscience mutu so na conscience te nde mobali ya lobi bazana bana misato bande bana misato ya misato wana ba inane quelque misusu wana bana na primaire donc bana mike siko soki malade na mboko ya Kinshasa likolo ya closure likolo ya bonne fête otumbi tous les $220 bande compare ceux qui voyons qui est moko kolombo ngabi serre zana ngo ebele te pona bato mususu mais pona ngeze ebele po comme na ba 200 wana e bomba mipanga ba mois mais ya otumba ngoka pour quelques jours to senga ki na mois ya décembre ba kata na garantie lelo to ale 5 nde siko mobali akelo ko consulter compte bon et le côté madame ça bimisa ki nyonso pour dia monte bona ne botala bato mususu oyo dante eza faute n'était pas ebi koluka te mobali nda kokenda ye amona mbongo ezaka facile ya mwana parce que moto ayebi penda pasi ya mbongo basi oyo bazokauka bamoi na Kinshasa wa elle ne peut pas dépenser eza peut-être koza mwasa ministre mwasa caméra amida te bandeko mwasa maçon ata yo moko bandeko ata bino moko lobi nango ye moko abisere ya bosko ozwi mwasi mosusu ekoma au moins sérieux te faut qu'on soit peu mwasa zo comprendre la vie vous comprendre vite bwana bana misato mibali mususu même ataki Kinshasa même ya poto po mona ta soko yeba ataki ana $50 tout un problème mais yo yebi que te mbongo bochaka mobala chaka mo mbongo moko boy na kaya lika soko yo ki osombi closure atinde to boite bonne fête c'est l'homme ma coquille ya okoli ata la moitié c'est to bi la moitié zebele kolombo ye moko bande ko masuza musala pasi eza musala passe eza l'eau à boire te nde ya wana te na ko yebisa na ba abonné aliki na TV mwasi oyo asali malamu bien tasali mabe to boy to ba mobali akipaka mwasi on n'en disconvient pas so yo mama bana misato oya mbongo nyoso to boso ki mwana malade bokelo tilimela wapi ndako ba na décembre alobi ba futise ba le balongwa na garantie comment ka ba garantie à 3 mois siko le loto le 5 janvier 2021 ba senga lisusu ke balongola après siko na faut pas pe ba ngweza pe ke okende na salaire te na faut pas pe kope pe bulimo boyebi janvier mois ba mpiaka habise janvier mois ba mpiaka kope za na te bato batonga na janvier te po za mois ba mpiaka habitela ba gaffe moi so ya ko bimisa mutakana na misu ya bato ke na kaya problème même sous malade tozo souhaiter te bandeko boyebi ba mama ya bana boyebi ndenge zalaka
moi ba malaria moi ba typhoïde moi ba mboka oyo sikoyo kozala nini ata tolobi et ça somaki closure ya $40 et ça déjà na moto ata tolobi et ça tindaki bonne fête et ça salaki bisala sala mbongo ezati mais na bikete to partager yango parce que c'est pas seulement elle et ça na batembele bazalaka na nini wana et ça na batembele pour la fête donc on voit ta na maman c'est robe 1200 €. La continentique à 50 €, mais il faut pas sentir ngai la championne non, il faut pas sentir. Mais la compte au ticket l'autre. Donc c'est ça, il y a beaucoup de gens qui font des bêtises pareilles. C'est 220. Peut-être pour la yo au moins de côté, mais sur au moni moi mobile, moninga mobile, ndeko poto moto na bande kwa mibali to boti pe bata. Ndaza ko expliquer aux hommes na douleur parce que c'est un effort de mois, sacrifice de mois pour avoir ces fameux $220 là. C'est un sacrifice. Mais maintenant juste kaka yé moko jour à souk abatisa ki $30 na kopa wota kizaki le 29 décembre. Il a rajouté $30, il a ajouté $30, la totalité était à $220. La bisère n'en disconvient pas. Ce qui a été fait, n'a pas bandenge nini, n'a pas été fait, mais n'a pas ça qui peut m'bonga ba fête, qui m'bonga biloko, moi baji, n'a pas été na ban, n'a yebi. Mais moi si, etondi kate, pona nini, ah te, jidi tizia ko salani a olata, ngape fona lata ban. Bébé ka ko sapé, ngape kuna yaya, bébé ka mobile nele msusu, azora salaire à bien. Bébé ka mobile nele msusu azana ba possibilité. Bébé ka mobile nele msusu aza aganya ka plus que yo. Tout mélange à makambo te. Même ata nzambe ye moko tanga zo pesa makabo, msusu apesa ki 5, msusu apesa ki 3, izana mutu msusu apesa ka moko. Yo lia selo lo lenge na yo. Ezana basi msusu baza basa mabala awa, mais kendaka moi. Azoke loko teka ba biloko banana ba avocat et tout, mais yo moninga na yo muntu afandisi na ndako obetela ka moi te loko te yenda ko kende ko beta ko pazunga yo mbo mabe yo monyo ko futa inde yango wana obebisa tous les $220 jusqu'à quand na ba fête. Ça c'est quinoise bongo za na dikos yeli boso po wa mona nga pe na fetaki po wa mona nga bana pe banataki mutabata lobisera na kipaki na makambo wana mais bon moi neza juste ka on ne sait jamais comment yo mama ya bana misato mwana msusu ya misato zana na ina nekeki batifoidi ba malaria na biso oyo ya kisasa awo oyo nzote se yeba yango tango zoleka kabwe mikolo kale malaria zo pesa mutumbote ndenge nini mikolo to yokanite wana malaria ndazo pesa mutumbote oyo elaka te. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Il y a un lobby habité, tout ça nini, tout partager na bino nan. Lem subu yoka, passe à muninga te. Ah, ben, ah. Olimbi si vande kapele kota ki moi et olem surtout comprendre passe à muninga zate. Mais moi j'ai juste compris que ces 220 là, c'est quelque chose d'important pour lui. C'est une fortune. Même pas que boy, mais tant que mon bal est lobbyé, des candidats y a les locaux y a lobby serre et bon gars tata bakboya ko sungayo, mais yo mo zata mwana ne fiske que comme ko tambola ka boy donc inaza lobby boy skizenga abisser na mutakala décembre toloba ki balongwa na garantie le lot les 5 na tomo zala ki olie au pesi mambo boy. On a condamné la fille. Non maman sali mabe. Au salima bé, moi le monsa la jeune fille, tant au bon qu'il faut comme responsable. Oye bakete lobby zandenge nini. Ya mwana bande kona lingi bino na trop aimer partager ko bossa na surtout s'abonner. To kuta nimba la sima. Nazo kende ko meka ko se coiffer. Na tia même plante avec c'est pour ceux qui ont depuis na yaki déjà ça fait déjà une semaine et c'est kufinga il faut na changer coiffure. Voilà. Donc, on a aimé partager pour ça, surtout pour s'abonner. Un grand merci à Bino pour soutenir, même de loin, pour partager, pour la vidéo, même si je ne fais pas de vidéos, mais je vois quand même qu'il fait ma vidéo. J'ai plus de 600 vidéos dans la chaîne. Zonga, sima, au monde, dans l'histoire, il y a bien,
oyo kobi ko apporter une fils qui est rien na bon moyen yo même pas dans ta vie mais en tant que moutozan ba leki même ata ba yaya tu pourras ko ça ni ko pesa les fils que conseil tina yo ka ki lo ko boy ça y est na boy donc voilà bande ko pesi pas si mais qui chasse za na makambote après ba fête ba piaka on va la leli $220 ici pour un salami maçon alors c'est en janvier en gros mois ba piaka lem sous corps et ko ya te vous souhaitez mende mon ayebi marché ezanini ya mapia comment alingi bino atu aimer partager pour sanga surtout pour s'abonner to kutani bala simana ba émission mususu c'était la vôtre la championne en direct de Kinshasa so ina sisi na olia anana on eza ananas ezate banana na biso kuna wote oyo anana bande ko ya bio oyo ka site taku ya donc tango zo yezo beta na minu ka ba gros bisous na bino tukutani bye bye.